Josiane Mondele akamwisi bino me bokamwa te pamba te na moni ndeko moko atie commentaire wana alobi Josiane bonozo wangana musala na yo akosangisa nzoto na basi olobango sangwe panzana bamisusu baloba boni boye Josiane mokili yango en tout cas ezali penza elengi mais Josiane ye moko pe azolobela bino na ba video même na kati ya video yango Josiane alobi eza facile pour comprendre jenini Josiane Mondele aza ko jouer soko comprendre kite en tout cas problème eza te mais nga nazali awa naza wapi nazali kasi awa papa robot azawa pona ko faire comprendre bino kaka ndeko ya che commentaire te na bino ba oyo ba qu'est-ce que c'est esalami bino na mutu orie botambola kana nzela na ba point d'interrogation na mitu boya bofungula matoyi pe boyoka mokili yango en tout cas ezali penza elengi mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yebake Josiane Mondele ndenga zawana azali bon bango tu bazalaka babibaluka ntango donc Josiane Mondele ye bazali bibaluka ntango championne Josiane Mondele alobi teke ye asangisa nzoto na basite alobi nde bakoselaka ye makambo wana ye azalaka ne bongo te wana azana raison aza mwasi te kombo bino bozotanga lesbienne mais Josiane Mondele yazali bisex donc azali mutu akendeke na mibali akendeke pe na basi elingi koloba teke alobi ke akendeke na basi te bino nde bo comprendre te boza na raison boloba boza pe na raison botia commentaire pamba te Josiane Mondele alingi pe bino bo comprendre te mais ngai ndenge na lobi naza papa robot nazali awa pote na faire comprendre bino oyo Josiane Mondele alingi te bo comprendre mokili yango en tout cas ezali penza sukale elengi Josiane Mondele soko kendeke mwasi okendeke na mibali te wana eza lesi mais soki okendeke na mubali okendeke na basi elakisi oza bi donc bisex well alors sikoyo eza nde bongo eza pe ndenge moko mobali oyo akendeke na baningani mibali na basi aza pe kaka na meme kombo wana yango Josiane Mondele alobi ye aza na ye oyo te bakendeke basi aza na raison ayebisi bino pe pona orgazi aza bor na ye aza ya ye eza na bakadre ya makambo boy alingi koyebisa bino te alobi pe eza na cadre ya masolo alors ntango alobi masolo ekokozala boy lokola orgazi aza mwasi ya Mondele ye mpe aza na mobali ya Mondele bakokozala pe basangisanaka ere moko Josiane bazobeta na bango na orgazi mibali bazotala ere moko mobali ya Josiane akokozwa orgazi ya oyo pe mobali ya orgazi azwi Josiane ozo comprendre eza kaka monde ya bilengi yango wana Josiane akokoyebisa bino nyonso wana te akoki koyebisa bino ndambo me akoyebisa nyonso te nakanisa ayebisi bino bien mikolo koya bakokoma kosala bavideo na mobali na ye donc mobali na ye akolata mukadi ye mpe akozala kaka na bilambani wana alataka barobe de nuit na bamukali na kati ezomonana nakanisa bozo comprendre déjà soka kopesa biso biloko bongo na YouTube non
na YouTube koto te na Facebook soki akopesa biso yango bongo sikoyo na privé bapesa na kanini yango wana Josiane ezakaka amemi bino na système ya Josiane Mondele la fille qui dérange azo continuer ko déranger bino ba cerveau entre temps yazo kabilengi mobali nepe ayoka kabilengi bongo pe bokilo na ye alobaka na bandeko ne bokilo na nga ya mutu mwindo ye aza comédienne aza star na mboka na bango ayebani tina bakonzi ayebani tina ba musicien mboka na bango aza mutu munene na ndenga mboka na bango bayebi ye ataza mpiaka me koyebana eza deja likamba munene na mutu nyonso na planète oyo. Alors yango wana Josiane Mondele amemi bino baja bongo sima nango akize Chantal Ibola nde mutu aza bongo mais non Chantal Ibola kaka te Chantal Ibola nde ye asasa bango tu asasa Josiane Mondele asasa Chassa Dokolo asasa batu wana nyonso voire même asasa na Chimène Kiala yango yoki Josiane Mondele alobi na nani ne mwana mosusu soki na oyo mosusu fi oyo yo kombo na ye lokola ya tangi te moye nga mpe natanga te nakanisa boyebi ye kaka apusaka kare moko boye Benz Mercedes to eloko moko boye. Alors ndeko na biso ya mwasi wana Josiane alobi na ye yo ofulami kaka te oyebani kaka te me ayebana na ye me Josiane soka alobi lisusu boye Chimène akie kutu ake bongo te abimi bongo te ngai na bimi bongo te yo kaka nde ofulami te elakisi alobi bien ye moko pe yo baleyo obimi bongo ofulami te ngai na bimi yoka succès Chimène abimi yoka succès elakisi yo baleyo basasi yo na Chantal Ibola ofulami te me ngai Chantal Ibola asasinga na fulami Chimène Chantal Ibola asasiye afulami alabuka na koseka parce que azokanisa ndenge ba moma wana ezako passer yango barando oya bango tango ezakaka barando ya rando te eloba bango moko ebandaka sese liboso ezalaka ya sentiment ya bolingo ya love donc biloko wana bemotion wana ba coup de foudre wana po bango bazana bolingo ya kikamaradi boye te na ya bilengi na ya kosangisa nzoto na ya sentiment donc baza susu bambanda bango tu entre bango wana tu baza bambanda na bambanda. Alors leader oya sasa bango kosasa na rando liboso azala toujours reine na rando ezali Chantal Ibola. Alors awumela nango ba titre belé Timi José aye kobotole yango na 2022 sikoyo na kosasa bango na mondi wana ya basi o nyata mwasi muninga no mwasi Chantal Ibola amena bango susu aza leader anyata bango tu wana yango Josiane Mondele azolobela bongo me mutu to yebi asangisaka na basi yepe yebi asangisaka na basi mazali kombo obino bolobite wana za na raison azali nde kombo mususu po abimaka na mobali ndeko na biso pe mwana mwasi wana Clarisse oya chaka mbongo nje oya dinga ko tia 7000 po abima na mi José. Alors mi José abudaki andimaki mwana mobali apesa ye au moins 2000 makobimane na mwana mobali ezala ndenge nini ngai pe na bongisaki 2000 nanga d'avance na bongisaki te mais 2000 ezalaka nango déjà etambulaka na mopepe. Alors akokai kozwango na chaque seconde aza nango besoin mais malheureusement koyoka na yokaki yango pe na tiaki yango na site nanga aya kozwa accident ya mbeli na kanisa soko arécupéré akoya kozwa 2000 na epa nanga pe akopesa nga nga na lia oyo aprometaki batu o baza na 2000. Alors pona Josiane Mondele denga zawana na kanisa bo comprendre clair azali oyo abimaka na mobali na mwasi mazali teke oyo abimaka kaka na basi na mibali te bamakangu wi azwaka na ye alobaka ngo pe kala mingi te kaka na mwa oyo bazalaki deja na makangu na ye ya mutu mwindu
Mais bokanisa te ke mobali ne ayebi te. Mobali ne ayebi ke azalaka makangu ya toni wana. Yango wana bomitungisaka na ba relation mosusu te. Mais nde bomitungisa na oya bino pamba te Josiane Mondele ye bilengi. En tout cas azokango. Goût ya vie azokango. Azako mela. Azako yoka bilengi. Pas na mobali pembeni. Pas azako sangisa nzoto modèle alingi. Azako utiliser ba imagination nyonso alingi na ba position alingi. En tout cas azoka penza goût ya mokili oyo. Alors bino botika komitungi sama. Bokoki na bino komitungi sama. Parce que eza monde net mais bo mitungi sama makasi te pamba te eza kaka ba mise en scène eza koleka na net pona kopesa bemotion ya mabe na ya kitoko. Alors yo moko pona ngana sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.